Tête à tête entre le président rwandais Paul Kagame et la République démocratique du Congo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo mokolo ya lelo na Goma esika puis deux présidents oyo basolo sur la relation bilatérale et surtout makambo etali commerce et sécurité na partie est de la République démocratique du Congo bokolanda ngo na édition ya lelo 9e conseil des ministres et salimaki mokolo ya lobi na Goma compte rendu nango et pesami awana ministre de la communication et médias Patrick Muyaya. Côté à l'état de siège, et c'est que deux militaires, bakangami mokolo ya lelo po bakangi bangona minduki pe ba munitions de guerre na Beni. Wanande quelques sujets oyo toko développer na édition ya mokolo ya lelo KNB News. Première chaîne d'information en continu na Lingala, édition ya samedi 26 juin 2021. Oyo nazali na plaisir pe esengo mingi ya ko présenter bino yango pe na souhaiter bino bolandi malamu. Nalobaki yango na ebandeli président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azali kosala mosala kitoko pona koluka kimia ekota na kati ya République démocratique du Congo pe pona ko privilégier ba relation bilatérale na pays voisin oyo ezali République ya Rwanda mokolo ya lelo azalaki na tête à tête na homologue na ye rwandais Paul Kagame awa Naomi Pila après ce ba détail. Sima ya tête à tête o esalemaki na Gisenyi na Rwanda entre président congolais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na homologue na ye rwandais Paul Kagame lobi eleki lelo samedi 26 juin 2021 président de la République du Rwanda Paul Kagame ayambami na Goma chef lié à province ya Nord Kivu na homologue na ye congolais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Les deux chefs d'État ba échangaki pendant environ un quart d'heure na hôtel Serena na Goma na présence ya ba collaborateurs na bango kasi ba échange yango ezalaki à huis clos. Yambo ya ko procéder na signature il y a un certain nombre d'accords, il y a coopération bilatérale entre les deux États. 3 accords ezalaki bongo signés, il y a liboso ezo porté sur promotion et protection et investissement entre les deux pays. Il y a mis balé ezali convention pour éviter double imposition fiscale pour éviter évasion fiscale entre les deux États. Yami Satou ezali protocole d'accord sur exploitation de l'or entre société congolaise Sakima et société rwandaise de droit privé. Mililu Oyo ezalaki sanctionné na communiqué conjointe Oyo etangemaki na ministre ya communication et médias. Wapi azongelaki na Monzindo ba détails sur rencontre bilatérale entre les deux chefs d'État ya RDC et ya Rwanda. Nakati na yango alobelaki bongo lolenge Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo président RDC akendaki na Rwanda pe a visitaki ba site oyo ezalaki ya kobeba sima ya éruption volcanique ya Nyiragongo pe alakaki bongo ko pesa makoki pona kosunga ke nyonso ekene malamu et chef de l'État rwandais tango akatisaki na RDC ayepe pona ko signer bakor oye kozala un avantage entre les deux États. Nasuka na nyonso les deux chefs d'État ba se livrer ki na presse wapi question réponse et pesamaki pona koyeba nini ezali kobonisama entre les deux États voisins nyonso pona ba intérêt commun ya les deux États. Tobo Salateko Uta Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo président RDC akoma na magistrature suprême azali kobunda butu moi pour la bonne diplomatie entre les pays voisins. Récemment asalaki même chose na voisin o ezali Uganda lelo o ekomi na Rwanda. Nyonso azali koluka pour que climat des affaires paix développement bakisi yango paix durable et régner na République démocratique du Congo. Kinshasa et l'équipe partout. Voir si avec cette 9e conseil et salimaki mokolo ya lobi ndenge ezalaka d'habitude na Goma Patrick Muyaya oyo azali ministre ya communication pe média asalaki compte rendu na mokolo ya lobi awaboye Naomi Pila azali kosela biso résumé. Ndingi salemaka na bomesano réunion hebdomadaire ya conseil de ministres et salemaki vendredi 25 juin par vidéoconférence pour na kotosa pe komibatela contre 3e vague ya COVID-19.
9e réunion ya conseil de ministres ezalaki présidé na premier ministre Jean-Michel Samalukonde selon compte rendu ya porte-parole ya gouvernement pe ministre ya communication et médias Patrick Mouyaka témoin. Réunion oyo et abordaki plusieurs sujets, notamment situation à produits d'importation oyo tekamaka na ba marché à Kinshasa. Mingi balobelaki bampiudi bakwis basoso pe bongo na bongo. Azwaki maloba ministre ya communication nationale Jean-Marie Kalouba alobelaki concertation similaire oyo esalemaki na opérateur ya secteur ya baproduit mpona konettoyer structure ya baprix ya baproduit oyo de grande consommation mpona koaboutir na baprix juste oyo ekoki kosunga population congolaise. Selon baélément oyo ministre ya économie azwaki pe déclaration oyo baopérateur basalaki ministère ya économie et enregistraki 41 illégalité sima visite oyo basalaki na bibi mpona komona ndenge nini bapoisson mpe biloko nyonso wana ezalaka exporté. Sur ce, bapesi ba nouveau prix ya ba denrées alimentaires sima ya discussion entre les deux parties, c'est-à-dire baopérateur baproducteur pe lisusu gouvernement congolais na nzela ya ministère ya économie. Selon ba prix yango, carton ya cuisse de poulet ya 10 kg ekobanda kokuter $10 na place ya $21. Carton ya poulet ekokoma na $10 par rapport à prix à lelo ezali bongo $28. Car si toujours le même dossier, ministre de l'économie nationale a rassuré que comité de suivi moko ekozala mise en place pour na kolandela ba prix oyo ba bien ya première nécessité o ndenge ezali adopté na gouvernement congolais na boye alaki que mission moko ekozala dépêché na Belgique na société Pluvera pour na vérifier valeur ya ba soso ezalaki exporté pour na koya na RDC. Conseil des ministres ya vendredi 25 juin 2021 et le Belaki P rencontre bilatérale entre président de la République démocratique du Congo et président de la République du Rwanda Paul Kagame au Salemaki vendredi 25 juin. Président de la République akendaki na Gisenyi na Rwanda wapi basolaki masolo mwa mingi na etali bongo situation à les deux pays pe samedi 26 juin au président de la République akoyamba homologue na Rwanda na Goma wapi bango mibale bako signer Wabani balé bako présider la cérémonie à signature il y a un nombre d'accords pour l'avancement à point commun. Problème ya sécurité état de siège pesa qui na ordre du jour wapi ministre de la défense a lobela ki opération militaire oezali ko salema na nord Kivu pe na Ituri pe lisusu na sud Kivu wapi nyonso zali ko kene malamu selon au ministre de la défense a lobela ki évolution la situation la pandémie à COVID-19 pesa qui na ordre du jour. Ministre de la santé publique, hygiène et prévention, a l'obéla situation générale ya pandémie COVID-19, ezali komata de plus en plus, c'est-à-dire baka et comme ebele. Ye abetaki sete kosenga na population à se protéger contre troisième vague ezali makasi. Ami batela parce que ba contamination ezali makasi mingi et sengeli ko respecter ba mesures barrières nyonso o batiaki na ba autorité. Na boyalaka ki pe que dans quelques jours l'homme sous ya ba vaccin et koya de sous ko renforcer o ezali pour na kosunga population et se faire vacciner davantage pour na kotele la maladie o ezali bongo COVID-19 en mboka na biso. Réunion ya 9e conseil de ministres o aussi là qui na kozwaka adoption ya quelques projets o ezalaki na mesa nyonso pour l'intérêt ya population congolaise pe mboka na biso et kende liboso Kinshasa et l'équipe partout. Ba milicien Kodeko ba bomi lisusu mukolo ya lelo na village Fataki na territoire ya Djougou pe na province ya Ituri 7 personnes mokoka merveille mobende après sous ba détail. Ezali nouvelle violence moko ezali signalé na territoire ya Djougou na Ituri 7 personnes mokoka ba wuti ko bomba bango na attaque moko ya ba rebelle milicien Kodeko mokolo ya lelo samedi 26 juin na village ya roulé à une dizaine de kilomètres na est ya centre commercial ya Fataki. Selon société civile locale, village oyo ezali toujours sous contrôle ya ba assaillants. Plusieurs habitants pe ba wuti ko kima déjà vers ba zone où ezali le plus sécurisé. Ba rescapé bazali ko kima déjà na Djaïba tandis que ba misu bazali ko kene na centre ya négoce na Boulé.
tozali compatir déjà 7 morts parmi les civils. Ndenge Gilles Tchouba, président de la société civile au territoire ya Djougou, azali ko indiquer que ezali bongo bilan no provisoire oyo atalisaki na presse mokolo ya lelo. D'après même source alerte oyo déjà epesamaka sur présence ya miliciens na groupement Sombuso na chefferie ya Bahema Nord. Déjà to alertaka mouvement oyo na village Adie depuis vendredi eleki. Lisusu ba atakaki ba déplacer oyo babandeko kosala récolte na bango ya madesu na bilanga. Source moko humanitaire peut azali ko confirmer information au la presse locale que attaque oyo intervenir vers 2h du matin que situation oyo est créée panique na kati ya ba déplacé. Porte-parole ya armée nano a se prononcer sur attaque yango mais ba combat ezali signalé entre armée pe ba miliciens d'après ba source mususu na kati ya région. Ba miliciens ya Kodeko oyo bazali ko amplifier ba attaque na ba mikolo oyo depuis 2 semaines autour ya Fataki. Centre oyo négoce ezali actuellement vidé pe ba habitant na yango nyonso oyo bakei koluka refuge la plupart na Jaiba pembeni ya base moko ya Monisco. Ezali période ya récolte ya madesu na territoire ya Djougou. Ba déplacer ebele bazo baté ba ko accéder nini na babilanga na bango de peur que basala ba cible ya ba miliciens oyo na bongo basali toujours kosenga na armée ba renforcer effectif ya ba FARDC na ba coin oyo peut permettre na population ba vivre paisiblement pendant période où il y a état de siège. Boye Malamuti, Kinshasa et l'équipe partout. État de siège, je vais continuer à faire mosala nango kitoko. Des militaires mokolo lelo bakangami na Beni pour être retrouver bango na mando qui peut ba munitions de guerre. Awa boye merveille mobende. Azali ko pesa sur ba détail. Ba élément ya la police nationale congolaise pe armée basalaki bouclage mixte na butu ya vendredi 26 juin 2021 na ville ya Beni na province ya Nord Kivu. Opération ezalaki na cadre ya état de siège oyo eza ko viser principalement quartier Kasanga oyo ezwami na commune ya Bungulu na ouest ya ville. Commandant second en charge ya police judiciaire ya ville ya Beni atalisaki kio bakanaki 2 militaires en détention irrégulière na ba munitions de guerre. Pe major Lifeku Ikolonga alobaki kio bauti kokanga 2 militaires irrégulières na kati ya ville na des armes à feu, plusieurs cartouches, 3 Motorola de communication, plusieurs tenues militaires, pe quantité moko très importante ya chanvre topé diamba, pe masanga ya makasi. Alobi ke baza ba bandi pe ba opéraka na ville. Abakisaki lisusu ke bako transférer bango no auditorat militaire pour na bazala juger selon loi ya mboka na biso. Pe lisusu ba bien récupérer et kozala présenter publiquement na mikolo eza koya. Yango eza na cadre ya état de siège oyo ezalaki instauré na chef de l'État. Pour rappeler que ville ya Beni est enregistré baka ebele ya incursion nocturne ya ba bandits armés na ba mois oyo eleki ba quartier ebele ezalaki visité pe ba bien ebele ya ba habitants emportés. Kinshasa eleki partout. Chaque le 26 juin, il y a une journée internationale. Il y a lutte contre abus et trafic illicite, il y a drogue. Naomi Pila a plus de détails sur ça. Le 26 juillet chaque année, Mokile célèbre la journée internationale contre l'abus et le trafic illicite des drogues. Assemblée générale des Nations Unies et décida qu'en 1987, qu'on réagit face à fléau au babengi drogue. Drogue ezali substance licite ou illicite ou ezalaka na ba effet néfaste sur physique ou même psychologie ya consommateur. Yango ezwaka contrôle ya mutu okomona soki mutu assez drogué akomaka na ba réaction inhabituelle. Drogue ezali mabe makasi parce que ekoki ko pousser mutu asala biloko asalaka te pe ko pousser na ba extrémité. Yango et participe à les sources de nuisance, il y a la production agricole, vivrière traditionnelle de région de production pour culture liée à la production de drogue. Et ça la rémunératrice plus qu'à la production de biloko kolia. Yango na ba communauté ebele ba koma ko préférer kolona diamba topé ba drogue mususu na place ya kolona biloko kolia. Yango esalemaka beaucoup plus na ba trafic illégaux oyo memaka commercialisation nango yango ezali mingi kobelisa mokili. Journée à l'élo contre abus et trafic ya drogue ezali instauré
pour mobiliser et sensibiliser la population na ba risque oyo ba consommateur ya substance o ba bengi drogue bazalaka na yango. Consommation à drogue par un individu et modifiaka ba fonction na ye physique to pe psychologique. Yango ememaka ba réaction moko na état ya inconscience, donc moto akomi kosala makambo asalaka te na état normal. Yango ezali produit moko ekreaka dépendance, c'est-à-dire okomi kaka lokola eloko oyo drogue ekomi ko conduire. Yango ezali reconnu lokola eloko ya mabe makasi mpona bato kobanda na alcool, tabac, drogue to pe diamba nyonso ezali mabe po ememaka mingi vie ya dépendance. Yango ezalaka mingi consommé par les jeunes o badingi kozwa plaisir koluka kovivre en réalité ya sika mingi nsima ya kogoûter drogue bakomaka nde dépendant ya drogue. Donc soki ameli drogue te akoki kolala te, akoki pe kovanda na kimia te, kasi ekoki komemela mpe baproblème grave ya santé et même baproblème financier. Na oyo etali dépendance, drogue esombaka conscience ya consommateur parmi baforme ya drogue totangaki alcool, totangaki tabac, totangaki cannabis, totangaki badrogue ya ndenge na ndenge oyo ekoki komema moto akoma dépendant koma ye ata kolaniwa soki ameli drogue ebele. Na cadre ya journée lelo le 26 juin 2021 au mokili ezo célébrer journée internationale contre l'abus et le trafic illicite de drogue, toko profiter pour la kosenga na gouvernement congolais abeta sete veiller sur jeunesse pe biloko nini bamelaka lokola bazododo biloko ebele ya ndenge na ndenge bamakawa to pe bawhisky etekamaka mpona koépargner jeunesse na kati ya baabus. Kinshasa eleki partout. Chaîne kitoko oyo ezali na YouTube KNB News ezali wana pona kosala ba émission ndenge na ndenge pona ko divertir bino ko informer bino pe sur ba actualité oyo ezali koleka na mboka na biso awa boy kindoki politique ezali déjà en ligne avec Naomi Pila Kaskobo sanate ko s'abonner po bilinga ngeli ezala kande awa. Logique toi na la Covid. OK? C'est une maladie qui est vraie, qui existe. Mais nous devons, nos dirigeants doivent, je l'ai dit dans le micro, nos dirigeants doivent arrêter la stigmatisation. Ok? Nulle part au monde, une personne qui a été vaccinée, quelque temps après, a eu la Covid, et il passe dans les médias pour dire qu'il a payé $3,000 dans un centre, dans un hôpital. Et c'est qui ce monsieur Moutaza chargé, il y a secrétariat multisectoriel, il y a riposte, le professeur Mouyem. Je l'ai suivi minutieusement dans Radio Moro à place. Nous avons tous vu la vidéo qui a circulé que monsieur Mouyem s'est fait vacciner. Mais comment il souffre? Il y a corona. Il a souffert, il y a Covid. Moi, j'ai toujours dit, problématique, il y a Covid dans la République démocratique du Congo. Dès le premier jour, c'était un problème de communication. On a trouvé un sujet belge, français, sous comme congolais, la Covid. Où sont tout ce qu'on nous a promis la première vague? Tout ce qu'on nous a promis. Les relais communautaires, pour sensibiliser. À tel moment, et ça le matin. Et non, moi, ça le matin, mais l'État congolais, nous sommes bons. Il se fait là dans ma tête, ma tête va bien livrer. Malade de la vie, c'est pas bon, bima. L'État congolais a sorti de l'argent pour ça. Vous voulez que nous puissions croire, quand on nous parle de Covid, mais le président de la République sera na mariage ya moana. Il y a collaborateur naïe et nous voulons dans les réseaux sociaux même puis on chante fatigué vous pensez que les Congolais vont prendre ça au sérieux? C'est un problème de communication. C'est ce qui a fait que Congolais a eu Covid dans la légèreté. Mais je suis d'avis que cette maladie est bel et bien réelle parce que je connais des proches qui ont souffert de ça. Même si tout le monde est convalescent, il y a un problème de communication. Problème de la communication dès le premier jour.
hôtel mona Gombe ezaka victime nango kuna batia bato en quarantaine bato bakota te basala manque à gagner ya kosakana te nayebi te ti lelo soki bazongela parce que mutu nyonso akomi lokola hôtel mona je pars pas mpo bato ya covid baaki kuna. Est-ce que ezali normal comportement oyo ba parents ba pona mobali nini oyo mona na bango akobala pegi ilunga na merveille mobinde bakitaki na terrain pour la réaction de la population pour l'andango na reportage oyo libala ezalaka likambo ya shwa yango esengaka mwasi to mobali asala shwa na ye moko pe apona nani akoki kozala na ye ensemble pe bakozala heureux bango mibale babalaka te po longola famille na pasi to po mobali wana edayo mingi na vie yango ozobala ye po akabaka to pe azalaka bien to pe famille na bango boza na bango mboka moko to monaka bakuti misusu babala na kaka bango na bango ba parents ebele penza batiaka bana na bango na erreur azolinga mwana ye abala mobali oyo aza na mbongo to pe po na intérêt moko po ye atangisa mwana na ye ba classe ebele alobi ki alingi te mwana na ye akende ko souffrir na ndako ya libala mbala mosusu abosani kutu ke ye pe tango abalaka azalaka na eloko te mais après libala nde nzambe afungwelaka ye ba porte ebele po akoma oyo aza lelo yango biso magazine KNB News tokitisaki micro na terrain po totuna na population kinoise soki comportement ya baparents oyo baponelaka bana na bango ya basi mibali ezalaka malamu. eloko ya kosala koloba vie ya mutu nzambe nde ayebi vie ya mutu eza eloko eza caché quelque part ka nzambe ayebi yo eza para ata mwana mwasi ala mobali akose présente mobali directement yo pako modetecte mobali wake no aza na rien vie eza normal te na sepe na ye te atuka baparo basalaka bongo eza mabe donc ratie mwana yo chance un jour amoni mobali wana quelque part akomo regretter donc yo le tie mwana na kati erreur alors et pourtant choix mutu et puis vie mutu il faut tika mutu asala choix nena ndenge ne pe vie zo dépendre na Nzambe aba papa basala bongo en tout cas pour la na zango zala mo contacter nga ko salela ngo bongo te nga to mwana na mobile na ye na pesa mwana conseil otoyebi to ezasi mobile wana mais yo ndo yebi ye parce que yo ndo sepeli na ye alors na ba belle ma yo ndo yebi mais pour la nga para na sepeli que azara mobile mo bien parce que lobi le sima lobi ka Nzambe na yebi c'est ça na rolo bango wana Zamabe, oko c'est la moi na choix moi même face à la choix quelque chose moi on soit à moi si soit à mbali moi face à la choix nae parce que libala eza toute la vie libala eza ndeli ya minu mibale lelo remona boye libanda lobo ke mona réalité mususu siko soki yo salelinga choix tanga na tekuna na komo kema bakani ni mère mutasela nga choix soit papa mutasela nga choix non tika mutemo kwa sala choix na po ba conséquences ya okendo vivre kuna yemo kwa subir yango ay ba keza eloko nga moko na ponaki yango ata na moni ba douleur ba calvaire ba souffrance il faut na supporter yango parce que zelo nga moko na ponaki alors tant vous ponela mutu libalo ponele mobali soit ponele mwasi tant que souffrir bagara mama papa tala passe bomemelinga tala passe bolukelinga alors tika mutemo kwa sa choix na ye bon biso tant to botaka bana so boti mwana ozozela abala pe bien quand même okoki kolinga te ke mwana abala to kuluna po mutu moko aza na ye alango ya masanga mais soki aza mutu aza normal atangi classe aza na ba sens ne nyonso ya place aza na bon sens en tout cas na moni te nde nini ngai nakoki koponela mwana nga fiancé soki lelo azangi lobi akoki kozwa mutu moko te abotamaka na bomengo mais eyaka kozwama soki bolingo eza soki mwana nga alingi ye nakoki oboya te mais tokoriente bango bazala bien oke lobi mpe basepela na vie na bango soki mwana ayebisa nke mama nalingi mobali oyo naotuna eke mobali yango aza ndeni aza éducation bien aza moto asambelaka aza na venir donc aza moto atanga bilo nyonso wana ezosangisa ke nazala na assurance ke lelo mwana nga soki abali akozala bien mais la mosusu nakoki mpe kobanda koponapona mpo mibala lelo mpe mwana mosusu aza baloge akozwa mwana nga sacrifie ye moki osala bien te baparent wana bakoki koponela mwana na bango ya mwasi bi mwana bango mobali bi mwasi te batika mwasi asala choix na ye libre obi mobali asala choix na ye libre eza mpona vie na bango.
ke parent nyonso ya malamu alingaka bonheur ya mwana na ye okoki kopresente mobali eza nango mabe te kasi soki opropose aboyi koforce te mpo soki ake libala abandi kosouffrir okozala sujet ya malamu te na monoko na ye na nkombo na yo wana ata conscience na yo moko ekotika yo lisusu kimia te tika mwana asala choix na ye moko kasi yo zala wana mpona kogide ye. Kinshasa eleki partout. Cadre ya Lina Foot championnat oyo ebetamaka awa na Kinshasa Ligue 1 boyebake Sa Majesté Sanga Balende auti ko gagner bongo jeunesse sportive de Kinshasa na 3-2 côté ya DSMP ye apolaki par forfait na Maniema Union na Kindu. Bolanda reportage oyo. Sa Majesté Sanga Balende ya Mbujimai a s'imposé devant Rancy Club ya Kinshasa RCK na score ya 3-2. Ils ont dit na match retour ya championnat national ya football ya Ligue 1 Lina Foot oyo ebetamaki mokolo ya lobi vendredi 25 juin 2021 na stade de Martyr ya Pentecôte na Kinshasa, capitale ya République démocratique du Congo. 3 ya Sanga Balende oyo ezalaki marqué Abukasa Bakangila oyo asignaki doublé na 29e minute pe na 85e minute. Après Roger Oulangi ayaki ko bakisa bi mususu na 90e minute. Par contre Ngaba Kitombo bangonde bazalaki babuteur pour na Rancy Club de Kinshasa na 61e minute pe 63e minute. Na succès oyo Sanga Balende a clôturé championnat na ye na 5e place avec 50 points, tandis que Rancy Club de Kinshasa est déjà azali relégué pour Asilisi compétition avec 24 points. Par contre, na Kindu, na stade Joseph Kabila Kabange, formation locale ya AS Maniema Union a gagné qui Daring Club Motema Pembe ya Kinshasa sur tapis vert na forfait. Ba Immaculé ba se présenta qui na stade na effectif moko incomplet, il y a 6 joueurs moko le vendredi au devant Maniema Union. Na yango ezalaki impossible na ba joueur ba beta match oyo selon ba règlement ya football Sony Pemawa équipe ya monene loko la Daring Club Motema Pembe ba voyager na 6 joueurs et pe Sabino Mateya mbala ya suka. Na succès oyo par forfait Maniema Union deuxième na classement a confirmé qualification na Afrique avec 66 points peine 29 matchs aussi à Betty déjà. En revanche deuxième P a bouclé championnat na 6e place avec 46 points. Kinshasa et l'équipe partout. Esengo nazalaka na yango pona biki bozalaki ebele ya kolanda édition ya mokolo ya lelo KNB News première chaîne d'information en continu na lingala oyo wapi tozali wana kaka pona kosala bino musala kitoko bobite awande bozwaka ba vraie information sur pe vérifiable kasi nyonso na lingala po congolais nyonso na kwanzali ayeba nini ezali koleka na mboka na ye. Merci na rédaction ba Warrior édition et simbamaki na merveille mobende pe seconde na Naomi Pila bobite awa musala ezali ko continue ko sala makitoko na caméra oyo papa social Peggy Ilunga pe mupandi boye double poumon Hervé Zaka kasi exercice oyo boyebi bolela yango tro mutasala yango kombo na ye papa Timothée Kaimbe na régie musala ezali ko continue kitoko awa na rédaction Warrior toujours chapeauté na coordination ya Grand Lion ya communication Jimmy Mukendi Chimanga oui lobby Kinshasa et l'équipe partout. Oui. Réalité ya bana kino